Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la Canona. Bambote partout place bozwami la Canona bino ye au mwana muluba botama mulubo ka sentiment balubande makambu balubande solution. Na profité na pesa mbote na le big boss Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne bote na yo. Pourquoi pas dans mon vieux Georges Djunga au tete la Kema Fumbe bambote na vraiment ebele na JP Suisse na ville ya Arène bambote na yo vraiment ebele toujours émission vous avez droit de savoir aux alaka na droit ya koyeba masolo na biso ya bientôt mesana ko betela bino ba analyse na biso ya bientôt mesana ko saela bino bandeko balandi vraiment lisolo oyo ya lelo za pas si pe mawa pe tozo saela ngo analyse na kati bandeko ezaki na couple moko na France wana mobala zaki na projet Fayakin ayakin faya rotala baboti de pa kenda ki poto nanu azongate faya rotala baboti mais moi ça ebisaki ezaki prévu ba na moisi le rôle attend et peut ça m'a quitté musa na peut permettre ete ayaki lisusu te papa na biso ayeye moko mais moi ça ebisaka binongo kende kinboye petite sœur nanga zakuna akosokipe na ona nyoso tanto bina akosokipe na nyoso ezaki akoki kobanda kolambela ye koede mo na mwa misala mike akoede na éviter kosokipe ondeko na biso mwasi alobaki na papa na biso soki papa na biso azalaki kosokipe ngo pa bana sokipe na ye na mampuya sokipe ndenge nini to comprendre pété pourquoi Darling alobi bongo bandeko balandi ndeko mobala yaka Kishasa te aye Kishasa kokoma komi Kishasa ndeko mwasi na bandeko ne mususu bayaki wana bayepe bayambi na aéroport tout avec na flat lobi pe landi tellement la flat wana cuisine ezaki abandi ko ya chaque tongo alambelié asalele vraiment moi makama mike et puis aki basara bongo lokola basangisaka tabana pondu te basangisaka lesbienne na PDT ndeko mobali akomi na niveau ya kobima na leki ya mwasi na ye kobima pe mbala moko te babima bambala ebele pona nzimi te ke bon toyebi te po ndeko mwasi akomi na niveau ya kozwa zemi wana tokoko kontango mbala moko te eza déjà presque bambala ebele po eloko eza ke bosali na mbala liboso eza kaka te ke zemi bon eza pesa de pa bato mosusu eza ke abimi na mbali première fois zwi zemi me bazemi mosusu mpe senga bozwa temps bandeko balandi ndeko na biso mwasi azwi zemi papa ekomi ya mosusu séjour nyonso oyo mobali ya tati na biso apasai na kine awa bana ozalaka na fi wana lokola mpe nani ndeko na biso wana ya mwasi azalaki biso na ndeko na bango su ya mobali kaka na famille alobi ayebisi grande sœur na ye vraiment makambo onga nazomona yango clair te ezalaki souvent akokende alambeli ye tutututu après azongi abandaki kozonga na avant kolamba ngo oyo na déjà koma kolambela beau frère koma vraiment kozwa temps ekomi ya mosu akoma kota ba minuit 1h ye na bi bon ça dépend mosusu baza na kini wana ya mosusu semeki na ya bi babeta mwa tour babima nde kaka ezala bazwa mwa mopepe pourkoi osala ngo problème wa baide mabe wana okomi kopesa donc nambala bi te yaya yo za ya nanga oyo wana aza leki nanga nakoki kokosele likambo te me nga nde nazomonela eza suspect ndeko mwasi abi Darling nakozwa na oleki nanga mwasi ida mabe ndenge nini papa mbala azongaka te azongi 2 mois après
mobali kozonga sango babenga Kinshasa mama bengi ngo ndenga za boye leki no awa basente ye mais leki no alingi koloma bombali ta lobi kaka koyebisa kaka yo moko na telefone ay bisanga mona telefone ndenge nini bino batu bozane na Kinshasa kuna normalement il faut la kisa mobali pose responsabilité na ye ça va passer ngai ndeko mwasi a déplacer oh yaya eza faute na ngate yo moko yoyebisa nga na telefone il faut na s'occuper la mobile no na tout nenga zo ko passer ces journées na Kinshasa awa il faut na s'occuper la mobile na yo na nyonso yana commande ko s'occuper na ye na mamuno azemi eza na rapport nini na so comprendre na yebisa ki bon ozana posa na futo mbongo ndengo bande ko lambela mobile na nga ndengo bande ko skolele bilamba ou bien ndengeni ote yaya na solo babongo te tangu tozayaki na semeki na Kinshasa to koma mo samba parce que yo ba na na s'occuper na ina nyoso tala nanu biso ba africain façon na biso ya ko raisonner makambu na wayano na ndeko mo stena na ndeko mobali pourquoi okiko za mutema mabeti na niveau ya boye tangu yo ya Kinshasa ebela baso baza na Kinshasa soko ke na ba boîte de nuit ebela baso baza na ba boîte de nuit soko ke na ba bar ebela baso bayaka na ba bar moso yo mona ka leka mwasi na yo soki nete eza nango normal place mako koma Hollande wana bike dode mavumisa oya darling yo fozala na ye mobile na ngali eloko na maboko mutu te mais na kolamba na ngai na oketikela semeki na ngeza normal mais to koma na niveau mbetu te to koma na niveau mbetu te po mobile wa raisonnaka na intimité kende dode mavumisa za bongo ayekini we akoma na niveau betela ngali solo ke ngana to koma na niveau mbetu na intimité faut ça ka genre ya mobile mo boza sa mutu bo excuse nga na loba na bongo ponde kwa mwasi na yo attends babile ka mwasi no za lokola mwasi no za mwasi na yo te il faut zo lokola leki no propre comment comme na niveau yo ya Kinshasa otiki basi nyoso yo na ba Facebook yo za na ba Facebook ano za na ba makangu te yo linga ba makangu mamba komi ngai mwaso yo moni leki ya mwasi na vraiment tala mi bali nde baza mitema mabe yango ndeko biso mwasi alobi darling tongo mona ba couple belé soka bona na poto bokonda na bango te et ça par rapport mi bali na biso comportement na bango za mabe makasi bazala kinduma mal placé ne ba raté soka za na poto wa raisonnement ça bien mais soka kiti Kinshasa so sala n'importe quoi tu vas voir ça na makambo za impossible pas na yeza possible pourquoi pour ni to koza mité ma beti na niveau aboye famille batu bazala bien yo ko kota ka trouble moko boye ndeko moi ça lobi darling na yini mama nanga na yini na bandeko nanga na lobi plus jamais na kosola na bango na vie na ko boya mobali na ngai te likola bimina leki na ngai pope achezemi vraiment papa na biso pomo na kiyo beti maboko lelo bokomaka na tango akala ezalaki ozomona yaya na leki baye libala le yaya zo bota te nani mobala mekino na leki aboti tango akala eza lelo te ata utu balobi o foto la nana ya bakoko na biso eza lelo te lelo pena na logique makambu to meka mpena ko bima na coutume pourquoi to okota na coutume faut to moi ainsi dit l'Éternel to moi na Bible pour que verset nini ba comment na Bible balobi ke mobali faut bima na leki ya mwasi na ye to mwasi bima na baleki ya mobali na ye to na yaya mobali na ye lelo komi ko tsa mama kasi ba tout ça bazolo ba eza nango normal na bekolo mususu bekolo mususu eza awa yaya ta bimina mobali leki neza normal leki ta bimina mobali leki yaya na eza normal pona nini natika no mobali mukena no na leki na yo peleki ngoza mutema mabe makasi poti ne bokomi na niveau zemi bongo seke yo linga kyango oza mwana mukete mobali wana lakisaki o munduki nini kaka olenga ki jika obiendeni po ya na mo pasa jika po to chana on ketolobi ke ba fi ya Kinshasa balenga ba jika ya na mo kona nu asa jika a pesa yo nini
po yana mo aza poto wana to soka akabele mbongo ezaka lokwa mbongo yana yo ezaka saka na ofele apesi yo eloko te to ba yo nem to travailler na perte vraiment pona ni to za na mitema te mievo to sa na berere erreur mo ezaki ekomi mais oyo mo yebike na mutu aza mobala yana nga na poto bafana ndaku moko baboti na yebana vraiment eza mabe makasi kosa elo mo bongo na tanti na biso na mekano mpe ko condamner totika ko mélanger makambu oh obotabi na famille bande kwa mibali bazati oko délégué pe ne baloba basanisaka tabana pondu to délégué lekino mbala lekino mwasi wakiaki kolambela wa avana beau-frère neza normal dode mavubi sa na Kinshasa abo place masoka la na banal dode la lina Christian na biso na hôtel omoni wana normal yo ke kozwa opesa lekino na ebité na leki tongo bandoloba il faut s'occuper na ye na nyonso na ndenge nini oh il faut le bien peut-être linga les zaka pauvre linga na bino batapoto zaka un peu moi ndenge mutu musupa ko comprendre na ndenge mo boy tongo bando s'occuper na yo mo ne muto kabe mobali na yo po soki otikaka leki no azalaka na niveau ya leki moneki nanga za mutu mo akimia azabo combien d'années yo ke na poto na vitesse oza kicha parce que leki no saka ndenge yo tikelela ki wana vraiment ça pas si peu mawa to linga ko mélanger makambu te et là lokwa mobali alokola teke elamba ko pesa ngo mutu alata te et azabi loko te oba mekisaka mekelanga mungu asoke ko kite to tika ko sala baje ko saka na confiance a mutu te na mamba bolingo to monati o mo pe mama bibi na mobala mwana na e eza par rapport à ni to benga ngote ka par rapport nembe siko nesi na ka oto lo bani eza mvutima te to pesa bando ki charge tika lo babo to pesa bando ki charge te mom su tant to sala ngonga mona ebike ona osala ngoza mabe so pe yeba nyero sala boye kozongisa boye mais tozo sala kaka toko sela bando kia batute toko sela ka ba mvutima te pona nini o krake nini na mona ngapelo ko krake te na ba mama na biso ba mama o babotaka biso tango moni mwana waza mboka libanda mobali na ye Kinshasa lobike o leki na nga sala boazo ngisabo oza pe na droit otelemela ngo za mukolo fo mona ngo musika nakalezaki po mwana mwasa ke kotala mwana mobali o bazana ye bazani na relation amoureuse te il faut même mutu mususu ba accompagner po ba ke kotala mais lelo sa bongo te lelo so mona neti mutu oninga na yebika sa beau frère na nga ke na ke kotala il faut la accompagner na mutu on ne sait jamais mais lelo sa bongo te ota mwana kaka boye te sikota pasi to komi ya yango pa lobi akokabwane na mobali te likolo bata famille likolo soki ya makamba famille otie famille na bino na trouble bolingo ya na wazaye nango esili ya perdre yango ata kolimbisaka makotikaka na eloko mombo na mutema oyo to nayebi te so eza vraiment mwa pasi po aefase yango na yo mpe mobali yango lokola yo moni mwasi na wasepeli abeteli yo mamboko alobi ke alimbisa famille na yete eza fota famille na ya kokoka bwana mbali na yete eza mabe makasi ndeko na biso mwasi eza grave ozo sala na vie so akomi na niveau obima na mwana na leki na un jour obima na mwana na yo bon so ozaki na mwana mwa obota libanda deja ya mwasi to ba aza akoki kobima na ye ba réalité c'est belé na vie otozo mona oyo
to ba totika ko mélanger ba makambo na bolingo tant to sama na bolingo totika ko mélanger sentiment ngaka na sentiment te fo longola sentiment na sala ba jeté elilingi na ngamoko fo salela ngana sala elilingi na ngamozua to ba fo salela ngozua ngata mo mbala sona mbala na sa ile zua ezaka teke po mbala nga sona mo si fo na sa zua ata mo mobali moi mbala pa ko le ape bo aulingele mo si yo ye bande to ba tout ko mélanger makambu to longa ba sentiment bato bazo uta poto bato ba uta poto ko surtout ya mibali na mona mpe bo skize na moko mituna mongo sala bien te parce que tali mibali poto ba yako sana Kinshasa otali pena mso ba so photo na mwasi ndako ndima te otali na mwasi fio zo bimane na Kinshasa azana salite za propre te mais le roi tellement ça la mampouya ne diriger ko mampouya mo salite zo diriger il faut longolango kaka vraiment n'ébité o le bande comme on a carassa ne misabi mi bala poto na poto ba raisonnable bien dès que kitina aéroport Anjili on dit va zora mampouya soif mampouya ba bois kelié to bata kutana mutalibo ma oleka ete ata kutana mwasi mo keba a oleka na ete yango mona mingi ba memela basi na maona poto ba sida mingi yango tant bazo tchaka ba ba sameto ba benga na baona ndaku botsika ko kondanaka na makambo boy yo moni na ondeti obeti maboko obina te mo sanga limbisinga mo sanga linganga mingi ndeko mo si pa ko za bien limbisi obi oyo préparer azo préparer le yo oyebite magatu nana lobite ka limbisi yo bozana na ba problème pour mon bala zo wangana abi ya yebi mamoze mi wana te vraiment eza soni pe pasi analyse de ngana sala bino lelo na mwandiso na biso lelo yango wana na komi na ngande déjà na suka ya analyse na nga vraiment to luka to bongisaka tout ka sentiment tout ka mélanger makambo quoi. Merci beaucoup na le Big Boss Papa Sibou Mutombo Mbot encore dans l'homme Ben V Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville à Malines wana bambote na mon vieux na JP Suisse bambote na lisusu Georges Zungo tetela ke mafumbe mutetelo asololaka bien quoi. Merci beaucoup mbote lisusu na prêta-coller moi ça mondele na famille Kamiende Mobimba na pesi bino mbote na Londres wana beni Kamiende mbote na yope merci beaucoup na metiti moi de na sima caméra to monani check Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo